Bandeko, triple traditionnel et Libino jeu ya sika, facile na kubeta, pe na kogani. On a combinaison na yo ya 3 chiffres, kobanda na 0, tina 9. Beta A, choix na yo ekozala multiplié par 200. Ndakisa, beta kobanda na 100 francs, fois 200, ozali na chance ya kogagner 20 000 francs congolais. Keba na terminal, ozali pe na chance ya kogagner. Terminal ezali ba chiffre mibale ya suka ya combinaison na yo. Pour la terminal ya A, choix na yo ekozala multiplié par 50. Chance na yo na triple traditionnel. Voilà, merci fidèles téléspectateurs, chers internautes, bino bokolanda kabiso mikolo nyonso na émission analyse oyo lelo awa ndeko jetende liboso ya ba etando ike na bino nazanga mokote tozali ensemble na ingénieur Gypsy Esanga journaliste et reporter oyo bokolanda biso na bokebi nyonso parce que bokomona déjà que non plateau na biso ezali bien décoré na image ya triple traditionnel ezali promotion ezali je oyo eye sika mais na basusu na bakwe misusu ya mbanzango eza ya sikate ici déjà ebanda nango kala et nous disons un grand merci na ingénieur Valérie Lukao na réalisation na yango yepe a molato na ye ezaka ka lokola biso ndenge tozali entre-temps ya mboto kota na kati ya masolo na biso tozwa extrait triple traditionnel. Beta Yassika beta, beta, beta et beta, triple traditionnel. Beta et beta. Safran Mata et Beta Sikoyo. Merci de retour, j'étais autrement appelé Papa Sango, journaliste et reporter, Gypsy Esanga Mbotende Konangai. Mbotende ko dietende mboti na balandi nyonso ya émission oyo analyse bipa nyonso oyo bozali et sengo ya kokutana na bino partout na bakwe nyonso ya Congo central na cadre ya masolo ya mokolo lelo. Merci beaucoup, nayebi ke toujours sur la na yo vraiment yo beti anga na beti B. Vous avez bien décoré, hein? Plateau bien décoré. Yo moko polati kitoko makasi. Ezali kambunini na mbanzango boye. Décoration kitoko boye lelo mbanzango to ensemble ya province ya Congo central et utiko yamba G d'Azar comme ba G d'Azar nyonso oyo eza installé na République démocratique du Congo biso na province ya Congo central toza pe ba bénéficiaire lelo to yambi G d'Azar oyo ezali bien certifié oyo ezo salisa bandeko ebele na kombo ya triple traditionnel. Merci beaucoup G d'Azar ezo salisa bandeko ebele ezo pesa bandeko misala. Donc onongai jeune fille, jeune garçon, papa, maman ozangi musala masolongo yango ya. Merci beaucoup triple traditionnel oyebiso eza G d'Azar. Eza national, international tout et c'est limité qu'à la province ya Congo central. Triple traditionnel eza G d'Azar. D'abord on va parler du côté national. Comme biso dans la République démocratique du Congo, déjà ils ont s'installé dans l'étendue mobimba République démocratique du Congo. Le col cœur, il y a RDC eza ville province à Kinshasa. Déjà dans la commune nyonso ya ville province à Kinshasa va bénéficier de service ya triple traditionnel. Et on a bisopé province ya Congo central tokola toza na kati ya République démocratique du Congo lelo tozo bénéficier toto banda qui peut déjà ko bénéficier na ba service ya triple traditionnel. Merci beaucoup parce que ezapi na ba publicité na biso ezolekaka déjà mais na mokuse jango ezandenge nini comment ce jeu là triple traditionnel jeune abiso triple traditionnel ne tolobi teza G d'Azar eza comparable tena ba je mususu oyo bandeko ba monaka to bandeko mususu ba meka ko salila na ba je mususu oyo bandeko ba linga ba comparer biso na bango na ba voisin bango ba betaka ba match. OK. Bango ba betaka ba match ça veut dire que soki ba ponaka na ndenge ba équipe ndenge betaka ba match mais kasi biso eza combinaison ya ba chiffres. OK. Donc ça veut dire que biso
toujours c'est basé na chiffre d'abord. Voilà. Donc je sais pas toute la combinaison donc na chiffre bande comme ça na makambu ya ba match. Donc la grande différence d'abord et ils ont c'est résoudre bisona triple traditionnel. Merci beaucoup. Donc triple traditionnel ils ont beta makaka na ba chiffre. Et puis ba chiffre en haut et bandi de 3-0 à 999. Et ça peut avoir misusu non de 0 à 9. Donc ezali ba chiffre au toujours que c'est basé na yango. Et en plus ndeko détende ba chiffre en haut il faut ça l'appliquer 3. Ça veut dire que triple, le mot triple déjà on prend 3. Donc ça veut dire que choix na yo il va nous avoir beaucoup plus na 3 chiffres. Nous avons une combinaison de 000 à 999. Choix nous allons partir à 3 chiffres. Donc 00 à 999. Donc l'espace voilà. Ce qui tant OK Robert ça, je sais que tu au Makuna, sur reponi 273. Voilà. 419. Voilà. Au 1 2 3. Donc au pour noter 1 2 3 4. Voilà. Au pour noter 1 2 3 4 5. On a notre premier volet triple traditionnel. Yassika beta. Ah oui, bêta léopard, bêta ça n'a pas jamais. Des bisous de votre équipe, des bisous à la chiffre. Match encore 100 francs. Mais ceux qui ont gagné, aux à 5000 francs. Non, c'est 78, pas passer des jimons. Il y a 5 sacs. Bakado eza ebele toyeli bino awa na kati ya jeune na biso o. Na 100 francs ya bamba, ou beti ou seperi. Mama ou yeshi mazenanga na beta. ni biso tela kayo. Soki na liena okangolo pa. Kati ya kobeta ya 100 francs ya pamba oza na droit ya kolia na triple au lieu 300 000 et puis na terminal au lieu 30 000 bani ya yango ba pesi awa. Beta. Papa, la mano gutala Beta, triple traditionnel. Oh, il mbongo ebele. Ah, papa, jila no te jila. Mbongo wana okende kozonga na direction générale na biso. Papa, nga nali mbongo na mbanza kungu. Naza sule mal kana kuma tsene kusaba. Papa kisasa te awa na mbanza kungu. Na entrée ya KMB na droite. Na quartier Loma route nationale numéro 1, pembeni ya ensemble des premières nœuds. Na ngonga muke okomi patron. Bana kipese. Bana ndadi. Mimi na ngula. Mimi na matadi. Bana mwanda. Bana kasanguru. Bana kaibeya. Kaefati. Biso nyonso. Na triple traditionnel. Bonjour Bandoul. Beta Yassika Pour gagner ticket na yo. Gagne na 35. Triple traditionnel. Bana badi. Beta, triple traditionnel. Papa maman kozangisa ko beta eloko oyo tu. Soki obimisi 3 chiffres oza na 60 000. Beta sikoyo. Voilà, merci beaucoup. Mais ezapé na ba misusu ba kolanda biso balobi j'ai existera déjà. Toye bien ngo déjà. Abiso utu musala ngo to sala kango déjà. Eza réparti na combien de groupes? Et ça réparti dans combien de groupes? Parce que ça va tout sur le qui non j'ai nabiso et ça réparti dans 4 branches. Mais dans 4 branches on a toujours subdivisé on a combien de parties? Ndeka olobi j'ai nabiso eza réparti dans 4 branches. 4 branches où eza subdivisé en 2 parties. Donc bandeko bolanda biso pena malamu. Merci. Ba makamu susu oyo so comprendre bien, ou comprendre bien te Olanda biso na numéro où ils a affiché na ba ya poste récepteur na yo. Numéro na pesa na WhatsApp. Nyonso komila biso, nyonso benga biso, vraiment aux explication. J'ai na biso eza subdivisé na 4 branches. Tous en a 4 branches. 4 branches où ils a subdivisé dans 2 grandes parties. Il y a liboso tous en a triple A. Triple A où ils a na combinaison, il y a 3 chiffres. Ça veut dire que étant au bêta au poni 3 chiffres, il y a choix na yo. Parce que tant obi eza jeu d'hasard. Voilà. Ozoye baté oyo nini et salami wana po soko poni parce que ça chance na yo par rapport à ndenge au bété là. Non. Première partie, triple A. Voilà, deuxième partie, tu en as Zodiac. Terminal d'abord. Voilà. Terminal. Tu en as au Kobe tapé terminal. Voilà. Ça veut dire que sur le triple A au Kobe tapé terminal.
terminal wana ça veut dire que les 3 chiffres oyo ponaki na otali na ndinga ya gauche parmi les 3 voilà parmi les 3 na yo otali siko na côté à gauche okolongola chiffre moko. Donc aujourd'hui les 2 derniers chiffres il y a triple voilà il y a un tokobenga terminal ndé tolobaki ete na triple A opona 3 chiffres voilà. Par exemple na triple A on a poni 750 oui na poni 750 na beti na épart revendeur na ngai na beti 750 azu 750 na beti après na obina obeta lisusu terminal on a deuxième terminal on a tolongo na triple A to na terminal ndé na lobete so na beti na triple A na triple A tozana 3 chiffres na sala choix na ngai peut-être ya 750 voilà parce que soki na 750 na bina beta terminal wana eza na kolongola chiffre moko ya côté gauche na ngai oui le chiffre moko ya côté gauche par exemple na 750 na longoli 7 na tikali na 50 vous comprenez hein? Oui. Na tikali na 50 donc terminal na nga yango wana 50 donc ça veut dire que au même moment na ko beta triple A au même moment na ko beta terminal donc c'est un peu ça wana première partie il y a deux grandes parties dans le Belgique voilà deuxième partie eza zodiac eza triple avec signe. Voilà. Donc zodiac eza triple avec signe. Donc ba image aux hommes ndeko Valérie azolekisa wana triple avec signe. Na triple avec signe wana oza ba chance ebele ndeko nanga na kati ya zodiac oyo. Par exemple ndeko tolobi je na biso ebeta maka na 100 francs. À partir de 100 francs soki o gagner ba kozwa montant na yo oyo betaki ba multiplier par 3000. Voilà. Vous comprenez? Oui. Voilà, on a triple plus signe. Okay. Triple plus signe. Donc, montant oyo beteli. Na pesi par exemple, ndé to betaka na 100 francs. Ba kozwa montant na yo wana soko gagner multiplié par 3000. C'est ça? Triple plus signe. Voilà. Kaka na zodiac. Tout ça sous na terminal plus signe. Yasika ndeko na ye lisusu kopesa explication ya triple traditionnel ndenge nini okobeta pe ndenge nini okolonga déjà pona kobanda yebake eza na bandenge mibale ya kobeta triple traditionnel pe na bandenge mibale ya koganye ndenge ya liboso eza triple ezali kopona ba chiffre misatu de 0 jusqu'à 9 banda na 0 tina 9 yo kopona ba chiffre misatu nde ba chiffre wana misatu soki ebimi okolonga bongo oyo betaki fois 200 terminal ezali kopona ba chiffre mibale na triple oyo yo obetaki ba chiffre mibale ya suka na triple oyo yo obetaki nde na terminal soki olongi mbongo oyo betaki ekozala multiplié par 50 soki mutu abeti triple na 100 francs akolonga 20 000 francs oyo abeti na 200 francs akolonga 40 000 oyo abeti na 1000 francs akolonga 200 000 oyo alongi abetaki na 10 000 francs akozwa 2 millions nde oyo abetaki na 1 million akozwa 200 millions ndeko soki sikoyo obeti terminal na 100 francs okozwa 5 000 francs na 200 francs okozwa 10 000 soki obeti terminal na 1000 francs okozwa 50 000 soki obetaki terminal na yo bien yebake okolonga pe bien ndeko balobi awa cagnotte ezalaka te mutu na mutu akolonga mbongo na ye engebene motu ya oyo abetaki même soki boza 100-200 personnes oyo bobetaki chiffre moko bino nyonso mutu na mutu akozwa mbongo na ye et puis kobeta esengaka kobeta ba combinaison ebele chaque jour pozwa chance ya kolonga sikoyo tolanda exemple tolobaki triple yango
motuya obeti fois 200 terminal yangoyo motuya obeti fois 50 tirage ekosalema awa triple eza ba chiffre misato terminal eza ba chiffre mibale ya suka awa tirage ndeko ezalaka jet d'hasard calcul ka tala ndenge esalemaka pa hey eza kokonte ti ekotelema ntango etelemi 616 eza exemple donc triple 616 terminal 16 ndeko soki obetaki 616 na ordre ndeko soki obetaki 616 na ordre nde olie triple soki obeti pe 16 oyo na ordre nde olie terminal awa ndeko désordre ezalaka te babetaka kaka na ordre eza jet d'hasard tomeka lisusu etelemi lisusu na 410 donc triple 410 terminal 10 toujours na ordre ndeko eza jet d'hasard tomeka ya suka sikoyo etelemi na 269 donc triple 269 terminal 69 soki obimisi neti 369 olongi te yango tolobaka toujours soki obeti triple il faut obeta pe terminal na yo po soki ebimi neti 369 soki obetaki terminal okolia na 69 oyo mutu oyo abetaki triple na 100 francs et que ebimi 269 ye allié 20 000 francs mutu oyo abetaki terminal na 100 francs et que ebimi 69 ye allié 5 000 francs sikoyo soki obetaki triple na yo et que ebimi 269 te ebimi 369 na triple okwei mais soki okalkulaki déjà terminal na yo olie na 69 ndeko na ngai omoni je eza facile mpe eza pete bobeta banimero ebele bobeta bino ebele bobeta bacombinaison ebele mpona kopesa chance totuni question boye okobeta je oyo wapi triple traditionnel lelo eza kobetama partout na Kisasa mingi na ba jeune oyo baza na ba cabine téléphonique partout na Kisasa soki o approcher place bango bazali okomona triple traditionnel pe okobeta kobanda na 100 francs okopona numéro na yo ndenge tolobaki okotia motuya na yo ezala 100 francs ezala 200 ezala 500 ezala 1000 ezala 1 million soki numéro oyo yo oponaki ebimi kaka wana na cabine téléphonique okozwa mbongo na yo bana ya cabine baza ebele tango obeti okozwa mbongo na yo kaka wana na cabine sur place obetaki place okozwa mbongo mais soki obetaki na matete okoki mpe okende kovérifie numéro gagnant ata na lemba ekipaka te partout oyo kozala okoki ovérifie résultat ezobima na machine résultat okoki omona ngo mpe na Facebook okoti na téléphone na yo obeti triple traditionnel na Facebook automatiquement na 20h juste oza na résultat na batike na biso ba numéro ya téléphone eza wana numéro ya WhatsApp mpe ezali résultat na biso elekaka mpe na YouTube triple traditionnel na YouTube okozwa résultat na biso ebimaka na 20h juste tous les jours soko lingi tala pe site internet na biso www triple traditionnel merci Dans la deuxième partie qui était deux grandes parties. Deuxième partie c'est ça Zodiac est anine triple plus signe il y a Zodiac et ça tant on obétit peut-être na 100 francs donc ko gagner na yo et ça
montant oyo payé et pas un revendeur ba ko multiplier par 3000. Vous comprenez ndeko nanga? Oui. On a tous un bandeko pe bazolanda. bandeko baolanda. Donc ça veut dire que na triple plus sin montant oyo au foot qui est pas un revendeur. Donc ceux qui ont gagné ba ko multiplier en déjà parti à machine fois 3000. Kaka na Zodiac wana. Voilà. Soki obeti terminal plus sin. Voilà. Bassine est belé, namona ndeko Valera zo taxa sur bassine. Bassine est so obeti terminal avec sin. Donc ça veut dire que montant oyo futaki ba ko multiplier par 300. Et le moment aussi za motu na kata Zodiac ndeko nanga na biki na ko anticiper te question na yo. Na Zodiac oyo bandeko baganyaka mbongo ebele. Okoki ko changer vie na yo kaka na partie Zodiac. Ça veut dire que bandeko ba permettre biso na jeune biso bat ba okoma ba milliardaire. Yango soki o gagner na Zodiac to yo kanaka déjà parce que na Kinshasa déjà bandeko basala rango na ba province mususu oyo déjà tozali bandeko basala yango. Soko gagner na Zodiac il faut ozala souple parce que équipe ya communication na biso ekoya pour communiquer na public ndenge nini triple traditionnel azo komisa batu bamvuama. Ça veut dire que mbongo oko gagner lelo net biso na Congo central awa na Kimpese na Boma na Mwanda na Mbanzangungu na Kazangulu okoki ko gagner mbongo wane ko permettre somba lupangu bandi pe de akotonga. Alors ezala bien o le capé na direction communication na biso ba yebi ba filmer yo oyebi ko fortifier bandeko mususu boso ya boyina ononga na gagner na mbongo ebele mais lokola mboke komi na bakuluna tout consort là na boyina nga ba filmer ngai na gagner mbongo ebele na Zodiac même na boyi ba filmer ngai. Qu'est-ce qui va arriver? Ba client na biso boza ya biso vraiment bosunga biso pena na étape wana soki o gagner mbongo ebele totanga publicité bandeko mususu te to mona yango même pas bandeko mususu bazo présenter mutu moko boy azui eza ba règlement ya musala parce que mbongo ebele oyo gagner et ko sunga ndeko mususu oyo bandeko ko ndima te ke triple traditionnel aza afuta kambongo ebele akomisaka mutu millionnaire mutu millionnaire yo ko kipe ko sunga na communication na to banga kuluna te lelo to na mboka moko eza bien sécurisé mutu na mutu azozala bien sécurisé par rapport à esika yazali. Merci beaucoup Zodiac mbongo ebele beta olonga toza na manière mususu te beta olonga surtout na Zodiac donc ceux qui olongi na mbongo ebele oboyi ba filmer yo mbongo pe ba bombi yango kana kesi ba ko filmer yo na cadre te ke no ba exposer yo mais olakisa batu ke non na kati ya triple traditionnel na Zodiac tozwaka mbongo ebele et surtout ebele vraiment et comme ça mutu millionnaire voilà alors tolobi et triple A Zodiac ku ya kobeta parce que ça tout ça le baki oh mutu akomo gagner ba 50 millions ba 1 million mais ku yango ya kobeta ebandi na combien de gypsy et ça parce que likambo mbongo population na mona déjà babanzo déranger na bapel j'ai oyo et salemaki pour na koyeba ko équilibrer économie congolaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que na mukie oyo to touchaka na mukie oyo to zalaka nango na mbongo oyo to mona ke to se désespérer mbongo wana kaka nde triple traditionnel aponi mutu a risqué nango. Voilà. Mbongo wana kaka et mbongo eza combien? Na 100 francs congolais. Tiko surtout qui sa population boye. Mutu azo comme un millionnaire kaka na 100 francs congolais. Na 100 francs congolais okoki ko risquer nde to lobe TG d'Azar eza ya chance o gagner mbongo ebele o gagner o changer pe statut ya vie na yo. Kaka na 100 francs, roza na 100 francs, 200 francs et ainsi de suite. Merci beaucoup Ndeko Gypsy et Sanga Tolandio na boke binyoso olobi keno j'ai ebandi na 100 francs. Mais ce qu'on a la ligne na beta na ngai il y a 10 000, il y a 100 000, il y a 200 000. Est-ce que moyen ezali parce que to bani on kana 100 francs. Vraiment Ndeko tant olobi 100 francs ezaki pour na opesa possibilité na mutu nyonso abetager.
Donc ça veut dire que s'occuper aux matisi montant na yo ya ko beta, ça veut dire au matisi peut monter à ko gagner ba chance et belé to ba somme ya motu ya makasi. Par exemple, ne troba qui était so mutabeti na triplé. Donc monta oyo beti na triplé, ils ont se multiplier fois 600. Donc raisonner nengo beti à 100 francs. D'abord, ils ont se multiplier par 600. Na terminal, ils ont se multiplier fois 50. Donc ça veut dire que mi monasko ba chance. Nengesko to pesi possibilité monter so beta na 100 francs. So qui neti papa sango monter beta sko ya 10 000. Monter beta ya 20 000. Monter beta ainsi de suite. Ça veut dire que raisonner sikoyo ceux qui ont gagné ba multiplier ce chiffre wana ou montant wana pardon fois 600. Imaginez mon ozanango. So qu'est-ce qu'on a ndenge ya terminal ba multiplier par 50 raisonner mon ozanango. So qu'écoute na zodiac lisusu montant wana ndeko na ngai so beti na triple plus sin na zodiac bazo multiplier montant na fois 3000. Oh. De ce côté na terminal plus sin bako multiplier montant wana fois 300. Donc makambo ezali population ya Mbanzangungu makambo ezali ezalaki na nkuku me bimi na mpoasa parce que bato ebele balobi non mais bozo comme ça bato ba millionnaire bozo bomba mapona ni toye sikoyo na yango nakoya na biso ndenge toye mutu nyonso fungola miso mutu nyonso fungwama ndeko chipse sanga eponi mwasi te eponi mobali te parce que ça côté oh non faut ka mibali kaka oh non faut basi kaka oh non basi mabala te yebisa biso nani eponi nani pona kobeta jambo et surtout j'ai oyo kutu ba maman ba sepeli donc ça veut dire que ba papa baza voilà. Mais et surtout ba maman ba sepeli pourquoi ba maman belé ba kotaka na ba koto kuna kotala ka match mo muke po ayeba kaka so ndenge nini ba maman belé batala na bon match te ba maman belé batala na bon match te mais azana facilité à otala ni match te mais a on a triple traditionnel OK ne ka liboso revendeur na biso aya ponika 3 chiffres na ye 2 chiffres na ye terminal a obeta na triple A toi qui na zodiac a gagné c'est simple qui ni musala normal donc ça veut dire que j'ai na biso ezo pona agité ndenge otuna ki soki ba maman ba mikolo batu babota to ndenge nini j'ai eza pona mutu nyonso eza pona mutu nyonso surtout ba maman bazu ku espace bien pona ba betager presque et c'est ngate ka la match azaka na ba chiffre na ye aye azui aponi par revendeur 3 chiffres na ye ya triple A topé aki na terminal aponi 2 derniers chiffres na ye alongoli moko ya côté gauche a beti gêné simplement donc Moutounioso surtout ba maman. Merci beaucoup Moutounioso mais je vous signale déjà que non ya masolo ya sikate ana Mbanzangungu eza déjà ba maman ya tene ba sepelaka déjà ba maman ya loma pe ba sepelaka déjà ba jeune garçon et belé ba sepelaka déjà à partir à tene loma et pourquoi pas bandeko ya Christero ba sepela. Pourquoi pas bandeko ya Kumbi, ya Ville, Missioni, Mpete, Tchonankulu, Kamaba et puis Kulungongo, Lukala, Gombe Matadi, Kimpese, partout j'ai oyo isa sans limite. Ndeko Gypsy sanga tobi ke non j'ai na biso ba mama abeti après combien d'heures maman ko kotala résultat na ye et puis résultat ngo akotala lango wapi. Biso ba tirage na biso bandeko ba gagnaka na espace ya 1 heure du temps. Ça veut dire que oko beta na minute oyo obeti ozelimo muke na espace ya 1 heure du temps o gagner. Oko ipe ko zongela lisusu obeti lisusu tirage musudo par jour. Soko na facilité au sala ba aller retour. Ozo gagnera na yo. Ozo koma no kana bambongo. Donc ça veut dire que de 8h juste à 20h juste bandeko bazo beta donc ça veut dire que biso disponibilité à gagner ezali. Alors na côté zodiac à partir de zodiac ça veut dire que j'ai na biso ezo funga ma partie à 8h30 ti 14h30 8h30 14h30 on a zodiac pona nini bongo 14h30 kuto kati na nzela parce que to kati na nzela po na zodiac batu baganyaka mbongo ebele na triple A
nde bato bakendaka ti 20h. Bato bakendaka ti 20h biso na Zodiac tokataka na 14h30 parce que chance wana bapesela bandeko banda 8h30 ti 14h30 bobeta bo gagner bambongo ebele. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça parce que j'ai na biso eza po mutu à se retrouver. Merci beaucoup, Jenabiso Eza Pona Moutou à se retrouver. Donc, Tobeta, Ndeko Gypsy Sanga, Touyeba d'abord, résultat, Kota la résultat et Kozala Ndengeni. Parce que ça n'a pas maman, monsieur Salobi. Ngana beti nanga mena kenanga bilanga. Ngana beti nanga mena koti bureau. Kota la résultat et Kozala Ndengeni. Parce que maman koti déjà bureau, azo yebati akozonga super revendeur Ndengenini. Akozonga kaka to akozonga ti. Triple traditionnel, les sociétés oyo, ils a bien installé, ils a bien organisé. Oui. Déjà à partir à téléphone nayo Android, téléphone nayo où ils a numérique, au quoi il faut vérifier résultat. Donc ça veut dire que ne bande ko bazana bureau, a robanda hôtel a déjà évolution à partir à téléphone naye. Deuxième possibilité ils a pour na ko vérifier rose wa ticket na yo oyo betaki oui, na coin parce que biso déjà ba revendeur na biso na ba coin nyonso na coin nyonso surtout on a territoire à Mbanzango au premier pas revendeur au tunier au simbi papier na yo tunier résultat ba chiffre nini ebimi donc voilà, c'est ça voilà. Ba chiffre nini ebimi yende muta ko expliquer yo ndenga ko expliquer yo de comprendre déroulement ya papier na mais ko pesa papier na maboko ya revendeur te tant qu'il y a na pesio suite il y a résultat te. Voilà. C'est ça. Si que ceux qui au lieu né au sani au pesi papier, c'est ça. Parce que copier sa papier te les pourquoi. Place on se comprendre bien, ba client na ba revendeur toujours créer tiraillement te. Voilà. Parce que au moni papier na yo oyo ozanango ils a sacré. Ça dit faut tout na ye nanu. Ba résultat to ba chiffre nini ebimi. Tant qu'il y a rotal sur le chiffre ebimi, il y a comparé na oyo zanango, déjà partir on est comparé qu'il a gagné. Donc déjà na papier on comparé qu'il a gagné, aux uka papier na mobi futangai. Yes quoi kota là. Ce qui mbongo oyo gagné. Oui. Mbongo oyo gagné sikoyo. Ce qui malamoko azanango wana abimisango pia. Matata te. Notre traditionnel non zelana nous to la lobi na bongisa mbongo na kopesa yo soki mbongo oyo gagné azana sur place apesi yo soki mbongo wana yi azana sur place wana te awa na territoire Manzango siège provincial bureau ezali na en face ya Kaebea entrée Kaebea pardon na ngambu pembeni ya église assemblée des premiers nés place wana nde oya na bureau na papier na yo moko zui papier na lisusu. Parce qu'il y a un bon autour papier, parce que checker déjà au gagné, oui, non, on a au Pessi, montagne so oyo gagné, bako pesa yango awa na territoire en Banzango, direction provinciale. Merci beaucoup Nabandeko oyo boko landa biso na émission analyse oyo ezali triple traditionnel. Beta ebele olonga pe ebele. Bimisa ba chiffre na yo na triple pe bimisa ba chiffre na yo na terminal. Yebake mbongo eza ebele surtout ceux qui toke na Zodiac. Zodiac ko pesa batu bambongo ebele koleka. Ezo comme ça batu ba millionnaire, ezo comme ça batu ba milliardaire. Keba kozonga simate. Tala sima zonga mutu. To bandi na 100 francs. 100 francs 200 francs, 300 francs, 400 francs, 10 000, mais tu tchaka ya 150 T. Tu betaka ya 150 francs T. Le chiffre n'est c'est à 150 francs T. Merci beaucoup, Ndeko Gypsy et Sanga. Tous on a un ya régie, tous comment jouer, publicité na biso wana oyeko lakisa, ndenge nini mutu akoki kobeta. Et pas il y a ingénieur Valérie Lukao. Yasika Ndeko naye lisusu kopesa explication ya triple traditionnel ndenge nini okobeta pe ndenge nini okolonga déjà pona kobanda yebake eza na bandenge mibale ya kobeta triple traditionnel pe na bandenge mibale ya koganye
ndenge ya liboso eza triple. Triple ezali kopona ba chiffre misatu de 0 jusqu'à 9. Banda na 0 tina 9 yo kopona ba chiffre misatu. Nde ba chiffre wana misatu soki ebimi okolonga bongo oyo betaki fois 200. Terminal ezali kopona ba chiffre mibale na triple oyo yo obetaki. Ba chiffre mibale ya suka na triple oyo yo obetaki. Nde na terminal soki olongi mbongo oyo obetaki ekozala multiplié par 50. Soki mutu abeti triple na 100 francs akolonga 20 000 francs. Oyo abeti na 200 francs akolonga 40 000. Oyo abeti na 1000 francs akolonga 200 000. Oyo alongi abetaki na 10 000 francs akozwa 2 millions. Nde oyo abetaki na 1 million akozwa 200 millions. Ndeko soki sikoyo obeti terminal na 100 francs okozwa 5 000 francs, na 200 francs okozwa 10 000. Soki obeti terminal na 1000 francs okozwa 50 000. Soki obetaki terminal na yo bien yebake okolonga pe bien. Ndeko balobi awa cagnotte ezalaka te. Mutu na mutu akolonga mbongo na ye engebene mutu ya oyo abetaki. Même soki boza 100, 200 personnes oyo bobetaki chiffre moko bino nyonso mutu na mutu akozwa mbongo na ye. Et puis kobeta esengaka kobeta ba combinaison ebele chaque jour pozwa chance ya kolonga. Sikoyo tolanda exemple tolobaki triple yangoyo motu ya obeti fois 200. Terminal yangoyo motu ya obeti fois 50. Tirage ekosalema awa. Triple eza ba chiffre misatu. Terminal eza ba chiffre mibale ya suka. Awa tirage ndeko ezalaka jet d'hasard. Calcul ka tala ndenge salemaka. Pam hey eza ko compter ti ekotelema. Tango telemi 616 eza exemple. Donc triple 616 terminal 16. Ndeko soki obetaki 616 na ordre. Ndeko soki obetaki 616 na ordre nde olie triple. Soki obeti pe 16 oyo na ordre nde olie terminal. Awa ndeko désordre ezalaka te babetaka kaka na ordre. Eza jet d'hasard tomeka lisusu. Et telemi lisusu na 410. Donc triple 410 terminal 10. Toujours na ordre ndeko. Eza jet d'hasard tomeka ya suka. Sikoyo etelemi na 269. Donc triple 269 terminal 69. Soki obimisi nete 369 olongi te. Yango tolobaka toujours soki obeti triple il faut obeta pe terminal na yo. Pour soki ebimi nete 369 soki obetaki terminal okolia na 69 oyo. Mutu oyo abetaki triple na 100 francs et que ebimi 269 ye allié 20 000 francs. Mutu oyo abetaki terminal na 100 francs et que ebimi 69 ye allié 5 000 francs. Sikoyo soki obetaki triple na yo et que ebimi 269 te ebimi 369 na triple okwei. Mais soki o calculaki déjà terminal na yo olie na 69 ndeko na ngai. Omoni j'ai eza facile pe eza pété. Bobeta ba numéro ebele, bobeta bino ebele, bobeta ba combinaison ebele pour na kopesa chance. Totuni question boy. Okobeta je oyo wapi? Triple traditionnel lelo eza kobeta ma partout na Kisasa.
mingi na ba jeune oyo baza na ba cabine téléphonique partout na Kisasa soki o approcher place bango bazali okomona triple traditionnel pe okobeta kobanda na 100 francs okopona numéro na yo ndenge tolobaki okotia motu ya na yo ezala 100 francs ezala 200 ezala 500 ezala 1000 ezala 1 million soki numéro oyo yo oponaki ebimi kaka wana na cabine téléphonique okozwa mbongo na yo bana ya cabine baza ebele tango obeti okozwa mbongo na yo kaka wana na cabine sur place obetaki place okozwa mbongo mais soki obetaki na matete okoki mpe okende kovérifie numéro gagnant ata na lemba ekipaka te partout oyo kozala okoki ovérifie résultat ezobima na machine résultat okoki omona yango mpe na Facebook okoti na telefone na yo obeti triple traditionnel na Facebook automatiquement na 20h juste oza na résultat na batike na biso banimero ya telefone eza wana nimero ya WhatsApp mpe ezali résultat na biso elekaka mpe na YouTube triple traditionnel na YouTube okozwa résultat na biso ebimaka na 20h juste tous les jours soko olingi tala mpe site internet na biso www triple traditionnel. Merci. Voilà, merci beaucoup. Touti kotala ndenge publicité na biso eleki ya kokoma kobeta. Parce que na publicité na biso bato ebele ndeko gypsy sanga bakomona oh mais na kati ya publicité balobeli Zodiac te. Na kati ya publicité balobeli kaka triple na terminal. Na kati ya publicité balobeli Zodiac te. Alors to boyi ko monopoliser. Et to pesa ba explication ebele parce que na kati ya publicité na biso koma kobeta balakisi biso kaka triple obimisi 3 chiffres na yo o multiplier par 600 mais ce qu'on a quand la publicité peut balobi te que multiplier par 600 ba blakisi multiplier par 300 et ça toujours façon ya ko betela je na biso ba bimisi Zodiac te ba bimisi kaka terminal na kati terminal eza nini les 2 derniers chiffres autokozwa multiplié par 50 donc na betaki il y a 200 francs multiplié par 50 ozana mbongo ebele koleka biso eza ko beta yango na ordre combinaison des chiffres par ordre émission na biso aussi la mais tozo ko insister mingi triple traditionnel aye ko pesa batu misala jeune ozangaki musala komela biso benga biso yaka ozwa musala jeune ozangaki mbongo triple traditionnel eye kopesa batu bambongo oza patron olingi o sponsoriser bandeko misusu oyo biso toyebi te oyo yo oyebi po bazala na musala yango ya toza na esika mususu ya kokende te merci beaucoup toyebi ke batu bakoloba mais na kati ya publicité balobeli mingi triple na terminal ndeti kaka Zodiac bakobomba ngo Zodiac eza na mbongo ebele koleka yango omoni batiango de 8h30 à 14h30 donc tozala mingi na Zodiac parce que kuna nde mbongo ezali triple mbongo ezali terminal mbongo ezali mais na Zodiac mbongo eza mingi merci beaucoup benga biso na numéro oyo ezali na se ya etandoike et tokoyeba ko sélectionner batu o bakoleka na formation pour que musala ebanda Christ roi kumbi Athénée ville missioni pete kolala te ndeko pe oyo kolanda biso za na kulungongo lukala kimpese et poste 18 nkolo mwala kinsende kolala pongite ya kokotsa déjà demande na yo pour que obanda musala yango yo triple traditionnel et kolongola batu na chômage. Merci beaucoup na ndeko Gypsy Esanga journaliste et reporter. Merci beaucoup na ndeko Valérie Lukau oyo a réalisé biso na mokolo lelo ngai dietende autrement appelé Papa Sango tozana bino elongo kokende esika mususu te numéro kaka pe biso yo kaka
Merci beaucoup. Tokutani mikolo ezali koya. Bandeko, triple traditionnel et Meme Libino jeu ya sika, facile na kubeta, pe na kogani. On a combinaison na eu ya 3 chiffres, kobanda na 0, tina 9. Beta A, et choix na eu kozala multiplié par 200. Ndakisa, beta kobanda na 100 francs, fois 200, ozali na chance ya kogagner 20 000 francs congolais. Keba na terminal, ozali pe na chance ya kogagner. Terminal ezali ba chiffre mibale ya suka ya combinaison na yo. Pour la terminal ya A, choix na yo ekozala multiplié par 50. Chance na yo na triple traditionnel. Bolanda tirage mikolo nyonso na 21h05 na Molière Télévision.